mwana ya ve na biso moleka nzulama ntango sere adayaki ve na biso rambo amonaki eloko akosala te akotaka studio na bapropre moyen na ye alati casque apesi hommage na famille moleka aleli se ntango aleli se ve moleka nzulama ayaki touché ole apesa ve na biso likonda na ezalaka mwa tuku apesi ve terrain donc netika masalanga berse auti oboyemba libanga yoyoyo libanga yoyoyo libanga yoyoyo sko différence moko ezali ya ve nanga quadra na ve nanga mukulu c'est quoi ve na biso mukulu lupangu na ye nde ezalaka awa eza lupangu na ye ezala na balocataire te eya lupangu na ye via yaka na ye mpo studio na ye ezalaka awa studio eza awa na palais via yaka ala mosu alinga kotisa bachambre moko boye bamisien mpe bakoya batravaille so mpe répétition moko boye ya coulisse bayaka barepetaka na bango mais j'ai pena de 1 j'ai de pongi ke va betala mosu une semaine na mo fleuri awa ezalaka te différence nde yango wana place na bige non ve na biso mwana quartier na biso papa na biso ya quartier c'est Koffi Olomide soki omoso donto ve na biso siko ve na biso mukulu Salvatore de la Patria l'homme qui a mis l'eau dans coco mutu pamba so to ngi to suko bena to ke mona vie photo ke ne belle vie donc eza aller et puis na retour donc ne pas tout ça le voir mo bakaba te so fa yemba kapete mbe ba pesa epete c'est un moment où li solo yelengi grâce à le mystère ça c'est li solo yelengi innocent machaka na Londres li solo yelengi au moment que non tant ba que non uzana problème à JB ozobuya côté musu solo bi JB ba ta probablement ba ye ba somela e lupango ça le roi Koffi bimisa ene mongo na ina maboro ayeko soma la mo vérité ne la vérité bimi que Koffi Olomide be bakabela e côté on confirmer Koffi be bakabela e pa famille moleka les émissions na yo ba question za yo ba réponse ya ngai oui kokabela loko kokabela muto loko ezala msusu na fandi boye drape ya belinga android neni beta tour na kishinga ko na beti tour na kishinga neni ba plan moko yaki moi 5 paires moi basket et ça na bulagi au fort kangango kota na ngopala voilà mesdames et messieurs il faut qu'un toto pour bouger toto to kena lokolo ça c'est la danse lokolo Chimbaye Tangaye Alem Boma Rigene Sekate Moto Sobo Debo Ezanga Sigo Bini Lokolo un peu de bras ok Noboko 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 Mati Noboko 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 voilà bouger mutu muke butu muke ok mutu to bouger mutu mutu to bouger a bouger mutu bouger allez ya bouger a bouger mutu bouger voilà. Merci beaucoup de émission na bino couleur des artistes. Couleur des artistes c'est une émission où on a acheté la Congolaise TV. Émission où il y a des artistes nyonso. Toutes sortes de catégories d'artistes tout na kata Congo. On a couleur des artistes nde to pesa ka information na bango. Donc la pesi merci mingi na baye o balinga émission où couleur des artistes ezala kaka. Merci mingi na yemo ko muto ya mbola patrona des États-Unis. Espérance et bongo. La patrona, mon abonnement Mangoto, na pesu mbote bisiko zali, na bosante kupesa mon réalisateur, mon cordon, Joseph Ekumbo Mangoto, na pesu mon caméraman Dominique Kankoumulumba, MP4,
baye o batinaka émission o ekende liboso merci mingi na yo Dej de Rick Amani motema ser na biso ya ser na biso ya Marie Claire ya nganda na Londres na pesi bino mbote na botanité légende Bovic Fwamba na Afrique du Sud émission na bino yango yo lelo couleur des artistes et bombeli bino nini couleur des artistes et bombeli bino nini bino moko boyebi la couleur des artistes de nganga okende ko découvrir bat oyo mboka biso na ba quartier biso na ba commune na biso toza ba musiciens o biso to lingaka bango soutien zozanga bango ndenge nini nakoki kobima ndenge nini nakoki kose koluka à se produire ye moko donc biso na couleur des artistes que nous ba jeune o aza na initiative bien aza na maïla bien oyo na quartier oyo azo promettre ye aza déjà mutu oyo abeta beta to mona ye na ba orchestre ayemba mais a moko ya artiste ya ba artiste o ba vandaka awa na Montfleury ye moko lobaki bien bazalaka ka ba musicien mibale ye na Kofi Olomide mais JBP avant na Montfleury alingi na sala ba commentaire ebele te ye moko lisusu abeta ye moko pe aonde kofinga pe na biso boketu pe na biso boketu mutu yambo ngai kuna ngina ba mingi te Gelor Mapuya Gelor Honte Madi Gelor Android musicien où il a confirmé qu'il est mot Bandal Malema donc biso tout bien que l'or Android avant la loba la ligne nationale na réalisateur batano ba propos na l'émission na yambaka jour ya hommage à maman ami pourquoi le baka que JB a dans la Montfleury zaka yena Kofi pourquoi aboya ki na biso boketu et bon to zonga na banda kutuna ba propos na pe aloba yemoko boucle toujours. Au moins à Montfleury, tous na vena biso ya musicien azalaka weza kwata kora. Bazaka mibalenga na tangi mibale bisatu yo yoka te biso ozaka na vena biso avandaka awa komo na ye quadra kora lupango avena biso jibende ezalaka awa po vene nga azokende kuna mere boye akozonga kaka kofaza awa me ringi na biso awa ezalaka bato bafazaka basantisanti bafazaka awa mais pona nini bosala polémique modèle te eza polémique te wana kino siko na logique ya makambo se na minso babi tokeluka ve na biso piano tokeluke wana mais pas les na Montfleury adresse ebana kasi olobi yango nde ve na biso masi ya banoloba Yesu Kristo olobi yango pa na ye mais ye afana ne awa te ve afana na bele siko ve na biso père na biso quadrako asonga mbeli agbada papa obiso ozala ne na Montfleury donc bozalaka boye tamso kendo beta porte c'est pas JB babwaki yo ngai okotuna batutu bana quartier soli park tu bayebi ke Geloman akenda osala test na mouvement moko nanu te na mouvement moko te nazalaka na bamasalanga na kibeje baye kobenda ngai nake Swede pa ve na nga pauvre yo to star mbata na longwe Swede kibinde zwinga vela nga dudu azwinga yi ayembisi nga na ba studio danger abimisi nga na ba TV na ba clip mais na sala analyse mo bo mututu so atuninga kaka ve na bino piano alala na Montfleury na sa bon faire za kuna ta ayaka mo boye ko yema na studio na za na ona pala yembi na ye ou bien ça vous avez information JB Montfleury za monene le miro des oreilles yo zane pemben na palais yango c'est que vous avez voisin tout le bas donc chez yo chez JB intervalle à palais moko nga kuduna biso okota avaye na yebi le miro des oreilles suivi ya wa moi fête za wa organiser anniversaire à mwana se bana ba uti poto baye siko vena biso alala kawa ba mbetu na ye makamutu ezaka adamakawa fasakawa ata va yambi batu wapi Zubile ce que bolinga ka JB follow ba pona matanga Kofi po mona bien mais loba ko loba te papa mutu so akufela zaka na mabete
Merci beaucoup, Papa Gelor Android, tout le monde. Par propos na yo, nengo lobaki jour ya hommage spécial Maman Ami, émission na sala ki pona Maman Ami. Lobaki bongo, lobaki JB azamo ko avant na mo vérité. Ceux qui balingi ba compter ba ministère avant na mo fleury, ba compter yo na kofi olomide. Yango moni prince ya weli mystère Versace. Ngamna bande ko bwa ko liboso fali na fabricage na kisasa. Prince ya weli mystère Versace muta mbongo ebele. Colonel Edgar Mandela na Pointe Noire abenga nga lobi Christian Palindo yambela ngai Gelor otu na ye abetela biso histoire biso to yebi ke JB abanda na mo rinda kuneza na mo pleurer pourquoi alobaki bongo pona nini aboyaki bokecho na yango le to yambiye Gelor Android mbote grand pays apesi na yo mbote napesi bato tu baolanda biso de partout apesi bango bambota trop bana poto bana ngola mpe na nga ale mokolo bambota trop ligue poison le représentant légal bambota trop bana congo mobimba napesi ngo bambota trop esali bien ndenge ozongisi ngai na couleur des artistes mpona réexplike bato omoni kolobake non nafingaki fe bokechu naboyaki fe na nga mukulu papa chéri place aza mbota trop eza na sens wana te nalobaki kaka logique ya masolo nde masolo ezali ozokopana ngai na ye mo fleuri donc vie na mare bapeyeki shinga na mo fleuri le 18 décembre 1997 biso okoti awa oa déjà pala ve nanga quadra batongaka déjà mais ve nana koti te ve nanga quadra akota awa akoma résident na mo fleuri na 1998 ve akoti awa après ça toye komona ndenge bato ya bralima bana mo fleuri tu bayebi bato ya bralima bapele ve na ngai mukulu ring na ndenge azalaki mutu na bango bana kosponsorize na ndenge ba contrat na bango na yebi te la biso sengaki mbongo moko bafuta ye me abi te bapele ring baponelaki na mo fleuri na yebi te bapeya ring lisala mpe salama ring etongama nango ve na biso mopao aza ve na biso tolalaka na ye awa tolambukaka na ye ve atake 10 ans dans 10 ans pe na grappe vi ata bimi 10 ans na so toki ke vi azoya pongi na ye ntango azokita na njili ezalaka te ofiaki elala na maluku te me bana JB mpe bayaki mpa na bango tongona bafeti ebetama wana nazokende te grand pays vi akoya biso tu awa tomoni vi aye vi azongi alamuka na ntongo ntina yeba kosala yango wana dame jeanne na yeba kosala yango wana so totuni bafe na biso badidie siku bapeti na nga balivre d'or ve aza na pale ve aza na pale parceke différence moko ezali ya ve na nga quadra na ve na nga mokulu sekwa ve na biso mokulu lupangu na ye nde ezalaka awa eza lupangu na ye ezala na balocataire te eya lupangu na ye via yaka na ye mpo studio na ye ezalaka awa studio eza awa na palais via yaka ale mosu alinga kotisa bachambre oyo boye bamisien mpe bakoya batravaille so mpe répétition moko boye ya coulisse bayaka barepetaka na bango mais j'ai pena de 1 j'ai de pongi ke via betala mosu une semaine na mo fleuri awa ezalaka te différence nde yango wana place na bige non ve na biso mwana quartier na biso papa na biso ya quartier c'est Koffi Olomide soki omosotontoluka ve na biso sikoyo ve na biso mokulu Salvatore de la Patria l'homme qui a mis l'eau dans koko mutu pamba so tolingi to sikoyo opena tokemona ve fo tokende belle vie tokuta ve bon neti ere ope neti Moïse Gatumbi ebimi tro na sufi aza ya fase donc faut que na ba soir net ba 21h to kutaka ve na belle vie
On comprend? Différence est à bongo. Papa na biso Kofolo Mide, papa na biso ya quartier. Ndeko teza on a dans maman événement. Taka dans le côté ça va faire pas, yo bika biso tozo munda biso mo. Na yebi wana peto koma pour photo beta oya yo, mais gelo loko na zomona Android mabe pa na yo. Olobi papa na bino na kati ya quartier. Eza Kofolo Mide. Ngasko na ningi nazo soa le kola musicien. Oza musicien. Tant ozo po ya JB bongo. Kaza na mo fleurité. Avant na mo fleurité, mais cela ba petit na mo fleury ba misene ba yaka ba répéter na mo fleury ba studio neza na mo fleury. Yope oza pembe na JB kuto za lopango moka na katikati nde kaboli yo na JB po ba koma ipana yo. Mais soki ozo lo ba biloko bongo. Ozomona te ke non na ba musicien ba resepela te pour ba yebi mingi makasi li banda mo fleurise ya JB na ba musicien za JB na wera ne ba vandara na na kofinde ba vandara na kati ya mo fleurie lelo to découvrir ke non tant que yo po za ko mitia ke non yo na ba musicien za ka yo na ko wata et c'est vraiment ozomona te ke non ba to ba peso raison te grand pays na leli. Au moins, je suis congolais et je vais faire un quadre congolais, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Mais on peut avoir une polémique, on peut comprendre que ni n'est prophète chez nous. Non, c'est la vérité. Si on a un micro baladeur dans mon fleury, on va expliquer ce que c'est. Tout le monde a dit que c'est un boulot, c'est un boulot, c'est un boulot, na lupango oyo elandi ye babaka mukulu aza na grand ringa sosola msu mutu mo bawaleka awa avanda mo flera esaka bango te ya mukulu ebandi awa esuki awa misuku batuna misuku babimisa lupango afe na biso ntsone na mo flera te tsone azaka na ve na biso ntsone azaka na mo flera te ve na biso aza na avenir de la peine alikampaga prêtre igwe papa na exaucé na Gladys. Nazolo baka vérité grave. C'est vérité yango ezate pour na ndenge tozongana na source. Pour makambo nyo so mo polémique pour jibe na wera ba na kufini na jibe na ba moi ba tirement mo ezana kati. Ezate par rapport à ndenge akufela ki maman et paré alobaki eloko te na kati c'est piqué na kati tende c'est principe no ba na mo fleurité tout rankin na jibe na wera yana kufi yango lingo kote yango ngelo. Est-ce que yo pena ba côté l'émission na bazu JB batie wana bazu kofi batie wana yo opé sa message nana ba question to tunanga par rapport nenge na vanda na mufle nazo répondre te pour soi-disant Salvatore de la Patria na songa mbeli papa na Saint James Rolls na Del Piro papa na Rocky, papa na Resort, soi-disant sur Barana Barando na bango. Na ebi kutu te Barando. Nga naza musicien, naza artiste chanteur. Naza mutu na lingaka bonne musique. Papa na biso Kofolo Mide betaka musique à danger. Ve na biso mukulu betaka musique à danger. Nazo loba sur le plan au étali quartier. Vous comprenez? Soki toke sikoyo tobeti kokoko cheve na biso mukulu tokuti bamasa nanga baza wana ba universal baabisa biso presa kobeta tout awa baswa yoka terme akobeta tout baswa mais ero ana palin na Belleville oki des choses bamemeli biso mais sikoyo so tobi tokende sikoyo epa mpe na biso agbada tobeti porte bayebisa biso ke ve aza ou bien afaze ou bien ve azali me ayambi bato mobo aosola na bango tozwa annonce bino boza patient oki réponse donc eza clair et net baza ba deux grands prêtres ya musique congolaise nazo boya mutu te na olobelaka par rapport ne tovandaka ve na biso mukulu osi na yebisa yo na émission tosalaka no série
D'après tes mères, maman n'a biso mamami, que ton âme repose en paix. Que le pan avait n'a biso mukulunde zara na mon fleury. Mais viens avant na mon fleury. Est-ce que na ko tunu question mo ko? Zela na otunu nga bor mo bo sous question mo bo que balifanto soki baye. Ça là ba fetara. Ba sala ba fetara balala rawa. Balala pas la fe na bangot. Basali feti chez bangot. Parce que vena biso mukulunde avant d'année a été. Atonga pale na ye ya avant d'année a été. Vena biso avant na belle vie. Ero sokei. Na mon fleury okuta pe bakar na ye. Okuta pe bato bapangusa palin. Okuta pe bato balambaka pona bato bakengelaka lupangu na bayaka misala. Vous comprenez? Mais soki pe belle vie okuta pe bakaro vena nga piano tambola na ezali. Vous comprenez ka pays? Donc ils ont des choses différentes. Ils ont résidence na ye à l'ouest mais yenda vanda ne awate. Merci beaucoup bandeko bibele bala mo fleury pe bazo comprendre bana ma campagne ba comprendre bandeko mususu pe bazara libanda ba comprendre lelo keno ne bato balobaka keno jibena Koffi Olomide ba vanda na mo fleury vraiment na mo fleury ye musicien pe mususu aye koloba ete keno jibe azalaka nde na ndako na mo fleury mais avandaka na mo fleury te donc bino bolongola na mutu na bino keno jibe avandaka na mo fleury avandaka na mo fleury te Koffi Olomide nde avandaka na mo fleury. Mais ma question est allée parce que moi qui ai na mon fleury tout n'a pas ma question monsieur mais na ba na moko na ba tout n'a qu'à le dire est-ce que tout na yo tant on le kota na 1997 le pan ma Koffi ezarani place wana avant la question qui toko omoni na ba na vela ngabo kulaka fondé papa na Roger Saebi makambo. Tozana pauvre éléphant on a biso mo boye yeto bien resser. Aragi moi si ya présent si je me trompe pas ya Togo si je me trompe pas. So ya Gabon be ya Togo alaka ya Gabon. Moi na ya na biso mo le kanzulama. Tangu sera dayagi na biso Rambo amona ke lo a salati. Akotaka studio na ba propre moyen na ye. Alati casque apesi hommage na famille Moleka à l'Élysée tant à l'Élysée vraiment le Ganzulama alaki touché ole apesa vena biso likonda nezara moi tuku apesi ve terrain donc nezara masalanga berse utobo yemba libanga yo libanga yo libanga yo comprendre donc ça aller et puis sinon retour donc ne pas tout sur le baermo bakaba te ce fait yemba répéter mais ba pesa répéter c'est un moment où li solo yelengi grâce à le mystère ça c'est li solo yelengi innocent ma chaque à Londres li solo yelengi. On m'a dit que nous avons un problème à JB aux Obouya. Côté monsieur Solobi, JB va probablement bailler. Parce que sommet là et le pan. Vous allez avoir confiance à Bimi, ça y est, mon na maboro, avec au sommet la vérité. Mais la vérité, Bimi, que Koffi Olomide va caper là et côté. On va confirmer. Koffi va caper là et pas la famille Moleka. Les émissions, la question est la réponse est oui. Kokabele loko, kokabela mutoloko, et en l'âme sous. Na fandi boy drape ya belinga android neni beta tour na gishinga ko na beti tour na gishinga neni ba plan mo yaki wa 5 per mois basket ça na bulagi au fort kanga ngokota na ngopala merci beaucoup gapote grand pays ce qu'on veut et ça que ba benga na ndaku pas les pauvres vraiment les ganzula mais c'est ta terrain on a soit tonga te via côté studio na ba moyen na ye pas ali na ba relation na ye na président Gabon
na ndenge na ya bandule ya bana ko kende ko beta kuna po mutu na ye pena ya nenga katimini ya jete abi rendre hommage arande moi sinaye ayema ko te na ndenge ya famille mo le ke bungisi mwana ayema ko sona ndenge pena ke no président Gabon abungisi épouse na ye vous comprenez et là on a ce tout ça veut na biso mo le kanzulama atali que soit après 6 mois de la part et ça faux c'est on a peu ba terrain zaki na on a mon fleuri ba terrain zaki agwada yaka benna mo 35 mètres so si 45 ça va nango ah les 35 hein et ça grand palais ne mona pala fait na biso mukulu pe ça grand palais ça ba villa ya beti palais na ye avant ni na ya talge na nenga sécurité entrer za moko sortir za moko via dindamina où est le mal na nini différence ni ce que entre ndenge ba pesa JB na ndenge ya zui au moins te kozaka na kati ya même ligne tangu na lobby na OK la mususu ve na biso mukulu azaki na contrat na braliment l'homme sous bataki na balar na ye moko boye fallait ba pesa ye alobi na mo teke bo sala ngai loko boye ba commissionnaire pe batambola kata ete to moni bor moko boye côté mo boye nde yango ba ko sala eloko na sala mo pe ba vena ata pa mukulu te eloko na to monongo sala pe ba monsieur belé et ça m'a pas fait na biso beaucoup que son âme repose en paix papa Wemba bon on ne sait pas beaucoup biso tout autant na écran na likampa ba drapeau ya bras Congo directeur ya bras Congo ya kati sizo nene salama awa et ça na rara lisolo ya tuku nous te devons quelque chose mais yo lobini tenga la moni bo sala ngo boy et kenna na ba sens wana et ça ba cadeau te ça ba ni te lem su ba fallait pas devoir rien. Merci beaucoup, Côté. On a tout comprendre. On a pour tout, on a comprendre. On a très ça dongo. Ah, on a fait sur mot de ce que vous avez dit. On a beau sanité. Maître 17. Il y a Maman Bibi Nadine, États-Unis. Champion, on a fait sur mot de Bissika, Bozaline, États-Unis, Bolanda, Bisso. Le lot de confirmer que alors Android, Adali, artiste et musicien, il y a groupe et artiste et musicien avant d'avoir na fleury il y a Kofi Olomide vient na biso JB azana na na fleury ne ayaka kaka na fleury mingi le lot de neka tout le bela vérité oyo ba passer la discussion di bana na ba cité za réalité bana poto ba yebi ke lo ba maka JB azana na fleury avant d'avoir na fleury et en moni le lot de na bena to so yo vraiment na fleury expliquer bana fleury expliquer bana ya poto qui ça au ça la confusion na que non jibende azakana mo fleury donc na ebité pona yo na bana poto ndi bolanda biso neti presse ya weli Mystère Versace na Boston azolanda biso ya Marie Claire ya nganda ya vena biso Dash d'Eric Holanda biso le genre dans Holanda biso Maître 17 aux États-Unis moteur Bibi Nadine ba Holanda biso une américaine au Congo Arlette ya Pembe Holanda biso if ndako nzambe Holanda biso olingi to otika nini na mutu ya bana to na mitu ya bandeko na yo bazali banda pona problème ya JB na wera wana est-ce que to retenir nini pona yo to retenir nini discussion wana ya JB na wera to retenir nini pona yo bon au moins n'éclaircir tout déjà dans le big non et la polémique et la logique aba congolais logique n'est pas mabe congolais bena chose expliquer logique azomona nango donc itelesi pona logique itelesi vena biso mukulu soto kotika rentrer barrière batomboli to koti olegi ringi ya vena biso na yokap apo omona vena biso mukulu omona ringi na ye omona pe ba masala ngai ba sécurité ya compagnie ya Universal bazali bana wana omona pe ba travailleur ba bimaka na bango ba cuisinier ba lavandier ba nani ba bimaka na bango wana bazali mais vende faziling awate
donc ve aza résident awa te, le terme approprié c'est ça. Ve aza résident awa te, azaka nde na lupangu na ye na mofleli akoki ne mpe koya afaze 2 jours, mais moto akoyebaka ve afaze a 2 jours aza te, parceke biso toyebi ke ve na biso mopao aza na lupangu awa avandaka awa afazaka awa, soki alingi avoyage tokomona ve avoyage, soki ve azongi tokomona ve azongi, soki tomoni nakutana suna peti nanga livre d'or mokanda ya wolo ubena ve nanga dide siku seti ya lubena nakutana na papa nanga sipo jazz, papa ya masa nanga trésor natuni ve ndeni ve ana pale ayebiso te natikaka na pale azodame différence eza wana, donc bazwa yango na ndenge mabe te, logique vérité yango nga alobi, c'est ça. Merci. Logique vérité ya mwana yo lobi bana poto ba comprendre bana kisasa bana par-ci par-là au balandai couleur des artistes émission na biso oyo batu nyonso balinga wa kolanda nayebi ke ya kolobeze belé émission za contenu à temps parce que nayebi ke na sima ya lelo ndenge na yambi yo pona kosala intervention ya makambo etali jibe pia na kofi na koyamba ona émission na ngai pona bana poto o bazoyo kakeno osape musicien ba découvrir yon ambiente ba redécouvrir yo peka na couleur des artistes avant tout ça la notion émission o etali vie na artistique na yo carrière na yo ndenge ni zo préparer o kende ko kende ko ta studio na ndenge zo préparer voyage na le 25 tour sur la na deuxième émission. Quant à moi, na pesi merci na ba union surtout ba émission na ngai. Merci na yo muto yambola patron na Espérance Bongo des États-Unis. Ah ba feti yango yo grand prêtre mère ba feti yango yo ba feti yango yo grand prêtre mère Pema Musika donc mon caméraman Kanku Mulumba Dominique MP4 ye pasole la gara mère ba feti yango yo donc na yebi ke zamba sala na grâce na zala la patron na oyo a comprendre na ngai atindela na mbongo la msuke ma salaire te matindi kaka. Merci na yo, merci na colonel Edgar Manzela na Pointe Noire, bana Brazzaville. Na besoin de Kailein na Comperfield d'Afrique, Kailein na Comperfield d'Afrique. Na besoin de yote bino nyonso bolinga émission na bino Didi Arabe le pétrolier na Angola, président de tous les lions. Chesco Chassa na Angola, na Pession Mbote, na bosanité Angèle Moussoueli Makizembe na Londres. Pasteur Francis Lola na Château Rouge na bosani yote na bosani te kopesa mboti na bainyo so balinga biso Inosa Machaka Tresa Dongo bino tout boss peut dire émission na bino maître 17 monter ma maman bibi na ligne maître 17 aux Kangate aux États-Unis donc pour la ngai de Suki awa merci à mon réalisateur Joseph Ekombo Mamboto na Pession Mbote na bosani te mon caméraman Dominique Kanku Mulumba MP4 na Pession Mbote bino nyonso boucle toujours couleur des artistes et alors Android atikali na bino mwa chwaka kaka ndenge ezalaka po vous comprendre que non tant on a koyamba ye na émission zoya akopesa bilengi quoi pona mona pena ke rankine ya te salanga mo eloko asijibe na suka yo salanga bien po bana poto ba comprendre que ezana ngona problème moko ti ba comprendre que non musicien wana vanzi Mbote kaka na numéro de téléphone ba yo balingaka yo moi chwaka jibe yo salanga bien parce que avant na beta bord avant na jibe na beta d'abord au nom ya présent ngai dudu vous comprenez quand lukana bon il est comme à difficulté soki ozi moto nyonso komi kotayo misu kasi soki etangama bongo na misu akola nzambe yayo seli boso baninga bakolobela yo elobi trop prese lisapo ange yoka histoire d'amour ya grand saoudien papa na Eve comme dans un conte de fées à travers mongongo ya binadama akonzemba obakarase batempo ya molongani na ye Chanel Bombole super. Félicitations, mon numéro de téléphone. Numéro à Guéloman Android, c'est facile,
plus 243 9000 41 048 plus 243 9000 41 048 eza pe numéro na ngai ya WhatsApp donc oyo akobenga akozwa ngai facilement bambote napesi kaka bambote na ngai na mami Mampuya mama na ben na kati États-Unis Jacquemain Mampuya Soda Japon Fabrice 12 balles Monsieur Faraday Lengo papa na David Laetitia Mungu maman na David na kati ya Paname donc nayebi te quoi. Voilà, mesdames et messieurs, il faut qu'un toto, qu'on bouge un toto, toqué dans le colo. Ça c'est la danse de colo. Chimbaye, Tangaye, Alem Boma, Rikene C4 moto Somo, Ezanga, Sigo Bini le colo, un peu de bras. Ok, va. No boko, 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 no boko. Hey, Mati. No boko, no boko. No boko, no boko, no boko, no boko. Voilà. Bougez Moutou Mouké, Moutou Mouké. Ok. Moutou, Moutou, Moutou to bouge Moutou. Moutou to bouger. A bouger Moutou, bouger. Allez ya bouger. A bouger Moutou, bouger. Voilà. Tu causes un lokolo. Ça c'est la danse des pieds. Ouais ça maman n'a pas de bagnata babrr. Ok. Lokolo. Lokolo, 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 lokolo.